Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambaki mokolo ya lobi comité d'organisation ya 9e G ya francophonie. Ministère de l'économie nationale balaki pour la mikolo ezali koya arrivé ya ba poisson ou ezalaki commandé na Kinshasa. Avion présidentiel bloqué na Espagne août 2016 pour na insolvabilité ezongaki mokolo ya lobi awa ngumba ya Kinshasa. Commission ya censure ba pekisi diffusion ya nzemboni to salité ya ba musicien impère Walande. Quelques sujets ongana bino toko développer une édition na biso ya mokolo ya lelo KNB News on azalaka toujours na plaisir ya ko présenter les bino pe na souhaité bino bolandi malam. Mbote na bino bandeko balandi kaka nde na lobaki ne bandeli chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya lobby comité d'organisation ya 9e G ya francophonie. Nomi Pila reportage. Malgré tâtonnement et lenteur constaté na ba préparatif RDC azali kondima pe azali ko tenir toujours qu'organiser 9e G ya francophonie ou ezali prévu dans quelques mois. Yango ezalaki moko ya ba explication epesamaki mardi 9 novembre na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ayambaki comité organisation pe plan ya travail organisation ya G en francophonie ko salema na août 2022 epesamela ki au cours d'audience soit accordaki na comité national de l'organisation de ces G oyo ezalaki conduit Monsieur Isidore Ngembo, pe lisusu président et audit comité, bango ba affirmaki na équipe na ye que bazali ko présenter na chef de l'état plan ya travail na bango ezali ko concerner organisation ya G de la francophonie et ko salema na RDC. Yango ezalaki bongo ko expliquer pe ko mettre rapidement en place équipe professionnelle ya ko travailler en collaboration avec experts et organisation internationale ya francophonie. En outre, ba soulignaki que équipe na bango ezali déterminer il y a commettre bouchée double pour nager wana et se dérouler na date prévue. Il y a une occasion moko très capitale pour na RDC. Il y a collaxé le monde entier que ezali na capacité à organiser des événements internationaux. Pe ezali na capacité à makasi ya koyamba bato sur le plan diplomatique. Il y a haute facture. Il y a ezali plusieurs chefs de l'État ne bakoya a pe ba gouvernement ebele ko sa déplacement pour Kinshasa. Événement yango ezali à haute portée économique et touristique yango ko générer ba devises étrangères na mboka. Espoir ezali permis malgré tant o eleki RDC a ko sala nyonso pona ko bungisa. Mais lelo oyo esalema na août 2022 ndenge chef de l'état emoka koti makambango nyonso e ko tambola malamu Kinshasa eleki partout. Ministère économie nationale à l'acquis pour bientôt arriver Yaba Poisson ou ezalaki commandé à la ville province de Kinshasa. Ba détail pesami na Naomi. Ministre économie nationale Jean-Marie Kalouba a échangé qui mardi 9 novembre na délégation et investisseurs conduite un ambassadeur et Namibie na RDC. Discussion en tournaki autour de la coopération bilatérale entre les deux pays, mais surtout sur problématique il y a prix et produits surgelés en République démocratique du Congo. Na kobimana entretien ango diplomate namibien accrédité na RDC à l'obaki que mboka na ye les alliés déterminés à quoi accompagner gouvernement congolais na quoi atteindre l'objectif na plus bref délai. Ango les alliés coopération ya malamu mo bakosala ndenge atalisaki à se pencher qui principalement sur importation et poisson en RDC. Batalisaki que faut qu'on signale que Namibie a demeurer jusqu'à ce jour principal fournisseur et poisson en RDC. L'intervention moko na radio de la place lundi 8 novembre, ministre de l'économie nationale a sengaki population zana kimia ndenge balakaki yango kokukisama très bientôt et si basali ba commande ya ba poisson surgelé pe lisusu bongo na bongo biloko ekoya d'ici fin de l'année oyo donc population ekolia ekosepela sengeli kobosa na te que ba propriétaire ya ba chambre froide bazali ko se plaindre depuis quelque temps ya ba pression bazali ko subir n'a pas ya population oh bazali toujours ko se poser ba question mon colonie ni baisse ya ba prix ya ba produits surgelés ko salema
Pona bango batalisaki ke ba autorité na population ezali ko se tromper ba cible parce que bazali na bango ba importateur te ba s'approvisionnaka pona koteka donc nyonso esengeli uta epai ya bakolo o batekaka biloko yango to pe ba importateur kasi gouvernement na nyonso wana na nzela ya ministre ya économie batalisi que d'ici fin de l'année oyo poisson et côté Kamati na 100 francs à la ville province Kinshasa moto nyonso akosomba ram na yepa kotia na ndaku po déjà komando basali ezoya ebele ya kosakana te donc population vanda kimi okolia okotonda Kinshasa eleki partout. Pour l'insolvabilité, yango ezalaki bloqué outa 2016 avion présidentiel et zongaki mokolo ya lobby awane ngumba ya Kinshasa. Normi Pila reportage. Et ça lit près de 6 ans qu'avion présidentiel Gulfstream Yves Baton pavillon congolais ezalaki bloqué en Espagne pour l'insolvabilité. Affaire OEZ à 2016, tant au gouvernement et à République et époque wana etindaki yango pour l'entretien en Espagne. Aéronef Oyo ya présidence cloué au sol na autorité et aviation civile pour na non-respect ya ba normes techniques et entretien ndenge esengaki na fabricant POACI. Depuis époque où eloko moko te salamaka na sens ya honorer ba facture d'entretien pe au contraire ba facture s'accumulaki na kati ya discrédit na état congolais. Affaire où esalaka makelele na espace aérien européen pe ba mesure ya makasi zalaka déjà envisagé. L'instruction ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, directeur ya cabinet Guylaine Yemombuizia, atiaki en place groupe moko ya travail et kanga service ya logistique présidentielle pour na kolandela de près dossier au pe kozongisa na mboka patrimoine ya l'État. Ba facture nyonso ya réparation ezalaki honoré en bonne et due forme. Ba pénalité cumulée pendant plus de 5 ans. Gesteur centre et à maintenance de renommée internationale et Zongisaki Gif Yassika a motorisé aéronef. Il y a 2 nouveaux moteurs Rolls-Royce. Nakati ya GIF présidentiel et zongaki ya sika pe avion indimamaki parmi 300 prototypes na état ya navigation na monde pe wapi moko te etikala kosala crash. Mardi ya lobby 9 novembre na ebandeli ya pokwa nde Gulfstream Yves ekitaki na aéroport ya Njili ekomaki na misu ya directeur ya cabinet ya chef de l'état Guylaine Yembo entouré na assistant logistique ya chef de l'état Jean-Paul Moulamba pe coordonnateur Joe Dumbi oyo batravaillaki na molili pona kokoma na résultat oyo lokumu ya mboka ezalaki restauré pe flotte officielle et comme riche na avion oyo na koyamba officiellement bafongola ya Give 9S CGC, directeur ya cabinet ya chef de l'État, se félicita ki na décision présidentielle ya ko récupérer ba patrimoine nyonso ya l'État oyo eza na état d'abandon. Boende ezalaka Kinshasa et l'équipe partout. Yassika eli sous na Beltesco pour y azalaka musungi ya peuple congolais pe azalaka toujours wana pour peuple congolais azane sengo. Atie na marché ba chips po na mikolo pe bana yango eza gu makasi meka opesa na raison. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu obimisa ba produit kitoko pona kosepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloko malunga ni na bolia ezali ba snack oyo ya Beltesco oyo ebimisi oyo ezali koliama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom
oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali ba produit Betesco oyo bomoi na kati ya mesa oyo ke variété ya bagoût oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisama ozali kolia elenge ezali kobakisama ozali kolia goût ezali komata yango babengi yango cloutos yango babengi yango boum ezali kosala ke qualité ezali kosala différence na Betesco biso toyaka wana po tosunga po tocréer habitude ya consommation na bino baconsommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po boyebi ye musala na ye ezali kaka koservir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne d'actualité. On continue Kasina Lingala Oyo Wapi à Telebino déjà l'émission Nabino Bolingaka Mingi na YouTube Kindoki politique avec Nomi Pila. Kasi Bobo Santé ko s'abonner. En tout cas, message est simple, c'est-à-dire que ceux qui ont écouté chanson, c'est-à-dire chanson, ils ont remettre vision en question. C'est-à-dire au bout d'un certain temps, tu se rendre compte que tu sali pena makambo ebele. C'est-à-dire quand tu te dis nini tu salité, ça bouillonne dans ta tête, tu te dis que tu crois avoir tout fait. Mais ça n'a pas marché. Mais c'est pas ça le message de s'arrêter juste de tout ce qu'on a déjà fait. L'idée est maintenant de ressortir ce qu'on n'a pas encore fait, justement pour remonter la pente. Donc le message est beaucoup plus penché sur l'éveil de la conscience. Nous devons nous éveiller à un certain niveau, parce que 61 ans après, il faut qu'il y ait des changements. Il ne faut pas toujours que nous soyons là en train d'être bourrés par une parole à espoir, Timo Colonine. C'est-à-dire il faut te remettre, Bissognon surtout se remettre en question. C'est-à-dire cette chanson n'est pas visée, n'a pas visé un camp quelconque, non. Et ça flèche chez eux aller-retour. C'est-à dire dans Bissomoko, tout ça na katia chanson, tout ça c'est poser question. Même si le fait que voilà, tu commune à niveau à kobimisa ba émotion, c'est tout simplement parce que tu m'y posé la question, ni autre salité. To salignon so to tangi to keba prière to sambeli ton tipo comme apparemment solution exate. Oui, parce qu'on nous a dit qu'il faut toquer des classes pour te réussir. Mais après on se rendra compte que c'est pas ça. Bon, même si il faut te prier ma casse, to boukabalia en famille pour te réussir. On se rendra compte que c'est pas ça. Même si biso boye mais c'est pas ça. Maintenant c'est quoi en fait? Est-ce que nous sommes aussi to sala qui en goma B ou bien to sala qui en goma là? Pour changer le régime P, to sali to keba élection ba lebele mais ça ne va toujours pas. Justement. Donc voilà un peu le message qui a été véhiculé dans le clip voilà. Mais est-ce que vous poussez qui mécanisme n'a plus loin parce que on s'est dit que ni to salité mais après to sali presque nous on ne peut pas s'arrêter, on doit avancer. Mettons vous pousser mécanisme n'a qu'est-ce que le peuple congolais doit faire aujourd'hui? Il y a un moment mais OK, il y a une question mon sous pour que tout le monde a quand même lumière et espoir, tout le monde a quand même changement mon terme qui est nangambo ya population congolaise. Voilà, je le disais tantôt, j'ai dit que voilà que les Congolais ne doivent pas s'arrêter sur la question ni totalité. C'est-à-dire quand tu te poses cette question, ça te remet en question. Au fond d'Ilan. C'est ce qu'on va dire que ça l'analyse précise ya makamunyon so aussi au sali. C'est que wapi simagité. Est-ce que ça la qui mabe et puis qu'on dénicher au nan salité au isa malamu pour tout ça lango enfin à remonter pas. Parce que autant abissonyon soit la plupart tout temps abissonyon même moi quand à chaque fois que je me pose cette question ni salité n'azo nga réponse. OK. Ouais, puisque dans la réalité nous sommes dénoncer dans le clip wana. Pour prier, j'ai prié. Autant à peine attendre. Mais ça ne va toujours pas. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et ces problèmes, je ne les connais pas. On doit les trouver tous ensemble en se posant cette question. Que pensez-vous de gens qui disent que Nzemboane est aussi ciblé pouvoir en place? En tout cas, c'est une chanson. Et un artiste est un interpellateur. L'art est interpellateur. Et un artiste doit interpeller en cas de nécessité. En tout cas, bazolinga ba pervertir chanson pour na ko polémique na kati libre à eux, mais nous avons parlé d'une vérité que nous avons constatée et nous n'avons visé personne. Nous n'avons visé ni l'État ni qui que ce soit, mais nous avons visé tout le monde.
Ok. C'est-à-dire tout individu congolais aujourd'hui est visé. Voilà pourquoi je dis c'est une question aller-retour. C'est-à-dire même moi qui la pose, je me la repose aussi, cette question. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait pour faire aussi avancer les choses? La responsabilité est partagée donc parce que la plupart des élèves en question peuvent battre la classe mais sous peut battre raté a eu licence mais a habité au salle lo amalonga té peut-être peut ça pour na bongo. Justement on y revient, c'est au fait les problèmes de l'éveil de la conscience, éveil à conscience, jeunesse. Et ça n'a manque à éveil de la conscience, c'est-à-dire nous vivons dans une inconscience terrible parce que il y a d'autres problèmes aussi, il y a ces enfants là au bac dans la classe abimi pena na 6 heures bungi transport ya makasi ya embouteillage mais pour na koko ta classe te atikali na libanda parce que wana ko yipsanga que ça problème à l'état et ça ka à l'état te et ça peut problème à étudiant wana conscience ezate maman na peut-être azobunda makasi azoteka makala pour y a des classes mais il ne prend pas en compte tout ça donc il s'en fout pour lui il dit que voilà na sala ngo te fin de compte na ko corrompre ou bien fin de compte na kozonanga. C'est en fait toutes ces contraintes-là qui font en sorte que les choses n'avancent pas. Un diplôme à papier, en fait. Voilà. Sans pouvoir le valoriser. Alors, tout pour ça, moi, mon pied, les lots nzembo, ni to salité, ils sont censurés, ils ont pésiment polémique, depuis hier, na toi, les a vraiment kolobama beaucoup plus. Pourquoi ils ont censuré? Bino montant boka qui sangwana, et ça, ils bino l'engeni. Bon, et au sein, la biso pas cité. Mais c'est juste pitoyable, hein, parce que pourquoi on doit valoriser, accompagner, acclamer les chansons qui prônent les insanités, mais s'il s'agit de la vérité, on doit contrecarrer ça. Moi, je pense que c'est un travail en vain, puisqu'aujourd'hui, de nos jours, le numérique a tellement évolué. Je ne sais pas si aujourd'hui, toi, tu passes 5 heures ou 6 heures du temps comme l'autre fois devant une télé. Non, non. J'ai pas le temps pour ça. Voilà. Donc, ils n'ont rien fait. Voilà. La chanson va continuer à faire son chemin sur YouTube, sur les chaînes internationales, même s'il ne va pas jouer ici. En tout cas, ça ne nous a dérangé à aucun moment, moi personnellement, puisque depuis le jour de la sortie de la chanson, je ne l'ai pas vue à la télé. Je l'ai écoutée sur mon téléphone, sur YouTube, et donc... Sur Facebook, d'ailleurs, moi je l'ai partagé sur mon statut plusieurs fois. Aujourd'hui, on peut dire que sur YouTube, déjà, une totalité, ça fait 9014 vies déjà. Donc, il y en a un million bientôt là. Dans 4 jours, c'est quand même beaucoup. Ça vous fait comment? En tout cas, pour la Coco Sauté Naomi, succès aux acquis préparés. Ok. On savait que cette chanson allait parler d'elle. Et on n'a pas été pressé en quoi que ce soit. Tout ça qui t'en a besoin. Tout ça qui est en gros depuis juin ou juillet, quelque chose comme ça. Et au Bimana novembre. C'est-à-dire, chaque jour, on travaillait sur chaque détail et tout ça, le scénario. Et puis, on ne tournait pas chaque jour. Pendant qu'on tournait, les lots, ils ont focalisé pour la scène telle. L'Obikoun, ils ont focalisé pour la scène telle. Et quand on écoutait cette chanson et qu'on mettait émotion dans Bisson, on s'attendait. En fait, nous, on s'est dit que voilà, c'est ces clips qui fera découvrir le vrai public de ces groupes-là d'Ambert. Et c'est vrai public, voilà, il a répondu au rendez-vous. Aujourd'hui, les clips a pris en otage les téléphones, les réseaux sociaux. Commission nationale ya censure bapekisi nzembo ya ba musicien MPR na titre ya nini to salité Normi Pila reportage. Commission nationale ya censure apekisi chanson to penzembo pe ba spectacle ya diffusion ya clip nini to salité ya groupe Imper pe lisusu lettre ya Fachi ya Bob Elvis oyo e bandaki ko beta mikolo l'équipe pe sali buzz makasi na ba réseaux sociaux a justifier décision na ye na fait que selon rapport, ba clip yango ezalaki présenté na public sans autorisation. Dossier judiciaire même efongwa makina sujet yango ezali désormais interdit à la chaîne ya télévision sur station de radio et autres moyens de communication installés na territoire national ba diffusé to pe balakisa banzembo yango. Décision yango ekweyaki le 9 novembre pe ba médias nyonso ezalaki notifié. Asesengeli koyeba que
na ngambo ya bapoliticien mingongo etombwami na ngambo ya UDPS pe bakambi mosusu batalisi que décision wana ezali malamu mingi te ndakisa ministre ya communication pe média oyo ateleme likambo yango pe alobi ke azalaki surpris komona communiqué wana kozala publier pe kopekisa ke bana mboka baexprime baproblème to pe mécontentement na bango esengeli koyeba ke banzembo oyo mibale eyembami na bilenge pe ezali kolakisa tableau sombre ya situation sociale ya République démocratique du Congo pona bayike ezali mabe pona basusu basepeli nango makasi kasi le plus important ezako population de eleli banzembe wana ezali déjà na ba YouTube partout pe batu bazali ko télécharger yango to ebite nini ko salema awa Mobeko topi bakundi bapekisi yango pona ko réagir na décision ya censure ya ko suspendre tope ko pekisa clip pona bango nini to salite to kutala kina Enoki Yombo acteur ya clip o ajouaki mwana mobali oyo abande ko ka musala pa bande ko zoate boka ndenga communicaki na micro ya magazine na bino. Naza simple, naza un sentiment simple, tout simplement. Bango moko baye bake, ce qui est na niveau na bango, ce qui est bonne décision ou pas. Mais pour na biso, ils a ni mabete ni malamute, mais biso to sali eloko, o ezolobe la eloko moko eza vrai. Et tout tiki mutuna côté na ye a tranché na niveau na ye. Voilà. Message ezalaki après koyoka chanson wana il fallait que mututu ou ayoki à se remettre en question, c'est-à-dire à se poser question pour dénicher au une salité pour justement mettre en pratique pour lobby la changement. Donc c'est-à-dire c'est une chanson interpellatrice et elle appelle à l'éveil de la conscience, à la restructuration, j'y reviens toujours, et à la restructuration. En tout cas, le message c'est ça que tout le monde a à se prendre en charge après avoir joué la chanson. C'est-à-dire ça concerne tout le monde et tout le monde doit une part des responsabilités à ce pays, à tous les problèmes qu'encourt ce pays. Et donc, Moutunion a se sentir considéré ou visé dans la chanson. La chanson est pour une certaine catégorie à batute. Non, non, pour la Moutunion, pour la biso, pour la qui n'a kati, pour la baoui bazoyoka, na baoui baoyoka kango. Bonsoir. Nauta yoluka musala, siko mutunakenda yoluka na kujete. Ba opinion ezali ko continuer koko ya kasi le plus important ezali que nini to salité ezali chanson ezali ko interpeller ba kondi pe population atelema pona kosunga mboka ebonga po boye eza pasi makasi congolais azo souffrir makasi ye moko pe quelque part alingaka pasi na ye po ye moko na ngambu na ye azali kosala befort te pona ko changer makambo na ba gouvernant na ba gouverner to telema pour que mboka na biso échanger nini to salité vie ezo continuer ka kokoma pasi alors to sala o non to sala te pour que situation ait changé o to lo bakite Kinshasa et l'équipe partout. Kaka na même dossier wapi commission à censure bapekisi nzembo ya ba musicien MPR nini to salité bakinwa ba réagisaki na micro ya Hervé Zaka. Bon, d'après ngai basali bien. Po makambo mususu na Congo laisser aller l'équitro. Yo komona tana ba pays lokola ba Afrique du Sud lokola akaka na Brazza awa pembeni awa. Musicien nani o akoko yemba biloko abo. Ba musicien batiki makambo ya koyemba mususu bakotipe po yeba na po sala makambo mususu fo kotaka na politique ubanda koloba makambo eza contre pouvoir ubanda koloba n'importe quoi. Hein? Otiki ba biso to banda koyeba to yemba barumba ya biso ba pepe kale ba lombo ba nini mais ba musicien mikolo komika ba bêtise makambo politique ko critiquer ko ça est-ce que ça bien ça normal est-ce que ba makambo boye ça ngana ba mboka mususu neti na Rwanda oyoko yoka bakambo boye ko salam ata na Brazza awa pembeni awa sanke misia tele mabanda ko yemba makambo contre pouvoir banda ko loba n'importe quoi basala ngo bien po bayeba ke boye ata na France kuna bayemba ka nzembo to yibi ba misia belé na France kuna mais bayemba ka makambo contre pouvoir te la gilet jaune na France et sala makabani na bayemba makambo contre ba biloko boye te
bon pona ngai eza malamu mais basala ngo na retard nzembo ese tamboli ka ndenge na telemi po ngape naza nango na yoka kango so ba suspendre ngo ndenge bato basi ba moni basi ba yoki mais ba musicien na biso ba congolais ba yeba biloko ko yemba to beli bango baza ba musicien mais bo yemba makambo boko yemba ta ba nzembo mususu biso to yebi ba musicien ya biso ya kala balwambo banini banda ko yemba biloko boyete basala ki contre pouvoir te basala ki ko loba makambo ande o ya nini te chaque personne a une limite selon le domaine na zo sala jeune au lieu au télément au luka eloko ni toko ko sala bino nyonso makavi na bino nyonso bokianga na maboko ya l'état sala l'état ya sokola yo l'état ya latisa yo l'état ya sala makambo tout soka salité bandi ko yemba banzembo bandi ko sala babiloko bon ngande na mono nzembo wana na mono nga pele loko mabete dans ce sens que ndé na lande les interpellations. Ils ont interpellé car les politiciens, ils ont interpellé Moutounion, tout le temps qu'on a quelque part, il faut que la faille à Moninga. Là, ce Moninga qui est surmonté, là, ce Moninga je crois que c'est ça, c'est une interpellation. Que Moutounion a conscience que Moninga travaille bien, il a modifié, il a travaillé bien. Donc, ça, le meilleur. Que par rapport à eux, ils allaient qui les bossent. Les dans mon niveau. Dans ma connaissance, le cas où ils savent non. Mais normalement, ils ont un message. Le message, ils ont un caractère censuré. Censuré ceux qui injurent les gens. Mais ceux qui injurent les gens, ceux qui ont interpellation. Il faut battre la candidate. Ceux qui ont il y a des injures, il y a des makambo qui sont là, il y a des leçons. Maintenant, moi, je fais sa leçon. Je crois que les gens qui jouent en place. À l'époque, Francois Salaka, Mokolo Tonga, Botolito. Mais jusqu'à aujourd'hui, Mokolo Tonga, ils ont continué. Si vous avez une chanson, si vous avez Mokolo Tonga. Donc, tout le monde a dit que vous avez normal, il y a une interpellation que ce qu'on commis na ebonga sala bola mopo nzembwana est rattrapé ote pour nanga mala monya o mabe makasi po ba fingi mutu te ba lobby bêtise te ba lobby réalité o ezoleka na mboka na biso bokozelo ka bongo bo suspendre ngo ndenge ba nzembo ya ba salité par exemple neti bord ezanga mbuma botiki yango ezobeta partout na babarba na mike bazoyemba siko nzembo oyo balobeli population makambo ezoleka ndenge vie population ndenge ezomene boke ko suspendre yango eza malamu te mpona nga na monyo mabe sansir yango eza kaka mpona banzembo etikaka banzembo mabe banzembo malamu nde bokangaka yango donc mpona nga vraiment naza d'accord nango ata moke te non nzembo wana eza kointerpele ezala bao baza na opposition ezala bao baza na pouvoir ezaka te mpona kaka ya opposition jamais po opposition mpe so nzambe asungi bango bakomi na pouvoir nzembo wana mpe korapele bango mpe kaka elo nasengi na bakonzi ya sansir basala mosala na bango ndenge sansir ndenge esalaka mosala nde toyebeli banzembo ya mabe ya bainsalite eza nde banzembo ya kokanga me banzembo ezali ke oyo eza koedike population eza korepele population eza banzembo ya kokanga te basala mosala etaki nde toyebi ke sansir nde esalaka mosala mpo banzembo ya mabe eza ebele na kisasa awa. Merci Nabino Bayenyo Bozwaki Libaku ya kolanda KNB News ya mokolo lelo. Merci na confiance pe na fidélité na bino bozo lembate ko pesa na KNB News kasna bo sanate ko pesa merci na équipe technique puis rédactionnelle au basala ki mosala ki toko lelo na sima caméra tozaki bon na Hervé Zaka régie et Simba Maki na Papa Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga na bino tokutani mikolo ezali ko ya kasna souhaiter bino kimia na mabota na bino. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.